Félix azosala ba préparation pour 2023 mais pour la biso en 2023 maman je t'assure que avant qu'il soit 2023 tozo que na élection. Avant 2023. Avant 2023, toko une élection anticipée. Félix a Qatar. Il est allé vendre la forêt équatoriale. Vraiment. Félix a pour la négociation battre la forêt équatoriale, ba pesa mbongo wana akomisa mbongo ya ambiance na ye. Mboso abomisa bato ebele na Kenge na province ya Kwango. Mboso kudia kwanga oya komi lelo nani président ya Assemblée nationale. Kokota ya Kabila Afdel na kata Kinshasa. Tu sais que Mboso azaki okura makambo wana. Mbongo wana ba blokango na Banque mondiale pour allier mbongo ya coronavirus. Allier mbongo ya coronavirus ma sans plaignant. Lelo batu nyonso bakanga na procès à jour baza libéré. Kamere aza libanda. Oh di. Mama nanga na yebiso ke lelo yo Kamere aza libanda. Ngamu na yebiso lelo Kamere aza libanda. Alors ce qui mbongo wana yibami qui a volé ça? Pona nini bazalaka soki mwana muke ayibi babenge muyibi mais soki mukonzi ayibi bazo sala détournement non soki muto ayibi bolo bake non ayibi c'est que mbongo la paye to lo bake mbongo wana les 430 000 $ wana muto ali yango Félix Tshisekedi Chilombo Antoine Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe tika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino nazali vraiment na esengo bandeko langai pona koyambela bino mokolo mwa lelo Cordon Junior mobundeli ekolo Congo pambate mokolo mwa lobi moleki toyokaki ete balandi penza na ba police pona kokanga ye kasi nzambe tata ayebi kaka ndenge nini aépargnaka bana na ye bandeko batelemaki ya changu balobaki ke moko na bango akoki kokende te alors yango tolobaki tosola na ye lisusu pamba te bomonaka awa nalingaka kobomba ye na ntina ya makambo ya lolenge oyo. Merci encore une fois baabonné na biso Océan du Congo mpe merci na bino nyonso bato botelemi mpe boza kotelema bolobi ete ya bino ndeko akokende te mpo toboyi bakangaka bango bakendaka koboma bango bongo totikalaka na basiloga tobundela bango elongo po ete toyeba kolonga lelo tokosola nini tokosola lolenge eside soki penza milulu mia yango bino so bomoni yango na betandeke alors milulu penza ezalaki ya kolobela kaka ba réforme oyo tolobaka mikolo nyonso pamba te tolingi mboka etambola malamu nani lelo akobeta tembeke Félix aza motu malamu tala ntina soki Kabuya asepeli penza tosola na invité na biso na kozala penza mokuse na koloba kasi ye aloba bayeke mpo mituna yanga biyano ezala ye mbote mwana mboka mbote mama journaliste. Ah papa yo pe mikolo yo komona na te mais lobi moleki penza balanda kiyo pola kokanga yo pe ba oba kotela kiyo na banzela pesi bango matondo mingi nzambe ayeba vraiment na komona bango vraiment basali pe balandi ya émission Tolobela Mboka Congo po ete bango bato babengaki nga lombango koyebisanga yango na lukiyo boni siko santé boni pesa ki ndenge nini okendaki soko tumola bango to ndenge nini. Merci Molobela Mboka maman Océan de la presse. Lobby ezalaki mukolo oyo vuma ba policier bakanga kingai pona makambo Italie mukolo ndeko Félix ayaka na bamba kaye mabanga na loba bosolo Félix tanga uti Qatar lokola na yebaki ki aza déjà na niveau aéroport ya Njil et puis ça nga vraiment passe na lobaki non lelo na kosila na Félix kozonga na ye na bamba ki vraiment mabanga sérieusement kozwa ye pe cortège na ye azwa ki mabanga yango ba pesa ki ordre na ba police na ba bisika nyonso ya ba ANR bureau de bisika nyonso ba omona ba kangangai lobi tango na sisi réunion a cellule kozonga na ngana ndaku mba moko ba 18h na moni bango baye bakangi ngai kokanga bakanga kinga wana pe pesa ki vraiment trouble makasi na fesita ki ba mama izaki mibali temezaki basi OK ba yaki tina kati ya société ba dimisi makelele des ordres et puis nzambe pa sala ki a confondre ba policier bango na bango ba komi kobunda er na mona ki espace yango mba moko na bimi ko bimananga ba ye kolanda tina kati anda epana ngai malheureusement heureusement na zala kité ceux qui nazaka balinga bakangilanga suka na kati anda kwana jusque là na zala taka toujours ya ko
batama pona yeba ni na kusala il balobi na ngai o ezo komi troisième fois nazo bamba Félix Mabanga troisième fois ko troisième fois nazo bamba Félix Mabanga soki na moni ya koleka nazo mabanga na ko bamba ye yango balobaki fo bakanga kaka mais lokolo ezali kama mabele nzambe pe malembe akobatela na ye yango lelo na leki na itandeke pona koyibisa ba imboka mayema za koleka na kati ya Congo. Vraiment merci la maman la biso pe na ndeko obenga kinga nzamba pambola bilo bandeko tango loso toko beta mbela na lobi ndako ya ingénieur bato bayebi yango na yebi ete boli pena na kati ya passe po ete ba ko confiner bilo ka po ba pesa bilo ba vaccin mais eloko langa na ko senga yalini na lobi bosonga ndeko oyo ata na misolo mikete ndeko langa ndeka bosala ka moi 100 maman se ya tozala ngote totindelo moi 50 ndeko langa so bosali bongo pour la ndeko langa akokisa ta moi 1000 na yebi ke 10 personnes balinga ngai bako pesa biso $1000 wana parce que na rappelle bandeko oh so na lelo moi pa 500 du coup donc so bokani ata $1000 ya garantie et ko sala yi malamu ata so pas 600 aloki ata place muso ya kolonga place ane ko sala yi malamu pona ni tozolo babongo to na posala ba onde kolanga ba courageux bazali na banze bilo mo bomoni ete Félix ayaki la ndeka ko batama mais bomoni mutako ya ba char de combat to ko ba on analyse pona ngeke na yemo ko ya pona analyse na ngeke na tombola lisu kombola ye soki bosungi ata 600 yeye e ko aider alonga na place wana atikala ka ko ya na antenne malonga place wana ke akolala na 5h du matin ba kotele so ba kena eto ebite nani akobelela mais heureusement que bazozo eta bato ba kobelela bongo soki ba na tango to komona te po ba ko pe ko changer stratégie boka ka batinge makala tango ekoma kuna bimisa mbongo samba ka leka procès boyebi ke gouvernement a corrompu justice a corrompu et ça biso passe mona mboka betela biso na lukasima solo ya SID tokaki samedi kuna ezalaki nouvelle là mbote mona mboka Blanchard ozali bongo secrétaire général mbote pena yo Devos Kitoko en tout cas ba tokisaki penza lamuka ekosala musala ngo kuna bilo boaki na SID nouvelle là pesa ya kotoka et ali bonika division to boni matondo mwana mboka na sepeli mingi pona mutuna wana parce que le coupement otokoloba mingi lelo eza yango Nabanza mukolo moleka ki samedi le 3 avril 2021 tozalaki na manifestation à munene ya biso ba ila muka mikolo toza na posa ya motivation ezala na ngambo na biso la muka parce que pour le moment depuis la muka ezali SID na nouvelle élan yango esenga ki na biso kuna SID atombola kuna pe nouvelle élan atombola po ba mona ke non la muka déjà azali na motivation il est ka ki malamu vraiment biso na kati ya SID tozaki na plus d'1 million de personnes ba oyo bayaki pona ko manifester présence ta bango pona matune politique etalaki biso ba SID na ngambo ya nouvelle élan ba tata na ngai ba mama na ngai ba ndeko basi mibali ba kendaki wana pa ebele pona ko lakisa bango ke non na mboka oyo falu na musutu nde baza ba ko le peuple congolais il est kaki malamu etambola ki malamu na kati ya SID maloba moko secrétaire général na biso SID le professeur Devos Kitoko bravo mukonzi nanga bisika ko landa ngai apesa kimbela ya koloba ke balinga te tozoke kosala ba réforme institutionnelle pona kolongola mapona ya moyibi oyo ndeko Chilombo alingi asala yango alobaki na biso dede soki to imposer bango réforme et que baboyi tokola la kaka na parler du peuple wana Tshisekedi yena biso tokolala wana ezalaka ya ba promesse ndeko langai soki baboyi tokolala mais ezalaka sekoyo pona bino moko to ezalaka pour la peuple parce que ti lelo oyo peuple a ko souffrir mais bino bozaka soki baboyi élection 2023 soki ezali te nde to kobima na balabala soki boboyi libiso donc bino bosala ngo pour la bino moko bozwa pouvoir to bosala ngo pour la peuple o lelo Thompson ezala 3000 francs. Merci maman Nangaï. Le président élu Martin Fayulu m'a dit le commandant du peuple Aigle supérieur, le chef de l'État, le commandant suprême, le garant de la nation, le président élu. Bravo mon président Bisika Kolandangaï. Président élu Azali, homme du peuple. Alors, ceux qui balobi que non, il y a une manifestation concernée président élu, c'est que la manifestation est concernée monde entier. Il y a un lobby que non, manifestation wana ezala qui pour la population nyonso, ba o ba soutenir ka président élu Martin Fayulu. Atabakola nzala, ezala qui pour na ba o ba soutenir ka le premier honoraire Adolphe Muzito, mokozi mbote na bino bisika bokola na ngai, ezala qui pour na ngo. Quand on parle de lamuka, on parle du peuple congolais, c'est que ezala qui pour la population nyonso oyo balingaka Martin Fayulu oyo ba fotaka président élu mokolo mbula enoka kana se mbula yango balinga ki ba manifester présence wana pona ko lakisa bango ke non na kati ya lamuka
bitumba eza toujours ko continuer eza toujours ko koba pona likambo etali kolala wana eza ba promesse te mama na ngai to lingaka avant ko sala likambo fo to yokana to sali boyokani to lobi ke non mukolo tel to ko sala boyi lokola toza na pays moko eza na ba institution nous devons respecter les institutions par rapport à combat to ko sala avant biso to telema liboso to ko ibisa bango ke biso to lingi boye soki ba boyinde wana place ko mona ke non population ba boyimba lebele ba ko boyamba lebele pambate soki totali bien réforme wana Félix a rejeté yango Félix aza ko tosa mibeko te Félix aza likolo ya mibeko ti lelo gouvernement ko bimate mais siko tango biso to ko landaka ke to tosa kaka mibeko au moins que la kotosa mibeko wana yango les biso le bongo to le vérité des ernes to bongisi yango merci mama na ngai matondo pona motuna na lobi boy biso ndeye to telemi awa to lobi na bango boy le président makambu nyos tozo ki na bango malemi Félix lobi na biso ke non azo rejeté président Elia uti ko sala point de presse kala mingi te awa alobi na sengi na Félix dans 48 heures classe zonga azongi siango e bien Félix aluki moya ko sala glissement président alobi soki a meki glissement na ko bimisa population na balabala Félix ayoki yango Félix azaki na position ya koboya élection toke na maponamité président alobi soki alobi bongo toko na ko bimisa peuple na balabala mais maponamité la 2023 bozoye bato wana biso ngai biso tolobi boyi pombongo ezate Félix 2023 Félix azana mbongo te wana itali biso te abi covid bilo bomo la covid bino na braza basali élection baban covid biso tolobi boyi Félix azolo bana azosala ba préparation pour la 2023 mais pour la biso toza na 2023 te maman je t'assure que avant qu'il soit 2023 tozo kena ba élection avant 2023 toko kena ba élection anticipée nandeni merci beaucoup le loyo nde toza boye gouvernement est comme pito palé sama lokonde asali gouvernement chilo mauti Qatar aye apesi a rejeté ango le loyo déjà est comme 4 fois oyo ba ko rejeté ba liste à gouvernement c'est-à-dire que illégitimité est comme déjà makasi alors illégitimité on a fait ici là qu'est-ce qu'on va faire nous devons amener le peuple congolais dans l'élection anticipée comme ça ba yeba ko pona mopona mia solo Félix akozana mbongo anticipé so kazala wa 2023 te na anticipé Félix so kazana mbongo anticipé te biso to yibi bisika biso to ko bimisa mbongo Félix so kazana na mbongo ko bimisa te pona ba élection anticipée biso to yibi bisika o biso to ko zwa mbongo pour organiser une élection anticipée. Papa n'a pas le biso toki to soki to kotala na misu boye. Félix a combattu la biso. Le long de toza boye. Félix a quitté Qatar. Il est allé vendre la forêt équatoriale. Vraiment. Félix a quitté pour à la négociation batte la forêt équatoriale ba pesa mbongo wana a komisa mbongo ya ambiance na ye. Et ça ligne. Qatar bango ba finance ki Iran. Na combat islamaki na Iran. Qatar même na liwa Kadhafi. Makambu ya liwa ya Kadhafi utaka na Qatar. Qatar asala ka iloko na échange. So ki amoni ke non pays wana makambu ezo kotambola te bango bakozwa misolo ba pesi bino par rapport à échange. Pour le moment Qatar azana carence ya zamba. Kolungwa ende ko Félix Tshilombo tango alungu ake Qatar akenda ki pona mission ya ko libérer forêt équatoriale. Tango toyoka ki yango tolobaki na ye monsieur wana woko sala makambo kolota yango vma epesa kinga kanda parce que ba yebisanga ke déjà akitaka na ngonga ya 9h nga pe na bonga makawana na zwi keleke bato na ngai ba soda na nga na bundaka na bango na kiti bango na balabala koleka na yende yango azwaki mabanga ba uti su kobotola 7 km². 7 km² na biso est comme na Rwanda na Butembo babomi kuna likambo eza wana ezali nini mboso kudia kwanga wana ayebi ba vérité wana nyonso ayebi Paul baki ba. Si je me souviens encore en 1997 là j'étais encore à première primaire mboso abomisa bato ebele na Kenge na province ya Kwango mboso kudia kwanga oya komi lelo nani président ya Assemblée nationale kokota ya Kabila Afdel na kata Kinshasa tu sais que mboso azaki okura makambo wana mboso abomisi bato ebele na kati ya province ya Kwango précisément na kati ya ville ya Kenge mboso azalaki pena papa Mobutu mena ibso ya solo mboso abandi na Mobutu mboso wa Mobutu ye mboso wana abandi na Mobutu mama nanga mboso nala ukasa mususu ye wana kaka mboso kudia kwanga abandi na Mobutu asali na Mobutu asilisi na Mobutu aye kokota na Kabila le père asali na Kabila le père alungwe aye kokota na nani o Hippolyte Kanambi do bitumba ya Kenge mboso azalaki bitumba ya Kenge promoteur mboso
bitumba kenge promoteur Mbosso lelo Mbosso a lancé un message alors le député de Est botika biloko wana ayebi ndenge nini ke bato bakokufa na Est bitumba soko na ba député or ba député wana mokonza ba député zanani ye lelo bakoloba ke non Félix aboto la majorité ndenge totoko tambola soki neti ke mokonzi abimi liboso avant bato asima basala eloko bakozwa autorisation ko te panani ya mokonzi soki ba député wana bakoboma bato c'est que muto autoriser bango nani Félix Moutako Tina Bango. Yango président élu Martin Fayulu, le commandant suprême, le garant de la nation, le chef de l'État, le président élu légitimement, à lobby Namboso, aza obligé ya kotanga la biso ba kombo ya ba député wana, ba ko sala trouble na espo ba ko fa mikolo nyonso. Le président élu a pesi mobeko Namboso atanga. Soki atangité. Soki atangité to ko s'en charger na ye. Soki Mbosso atangité to ko s'en charger na ye. Mais ndeko bilo s'en charger après boutique pour la monnaie ambassadeur à Rwanda zakaka. Merci maman Nangai. Ambassadeur à Rwanda wana Zalakimia. J'espère na leka ki mikolo na zaki a mikolo mile ki na bibisa ki ok ambassadeur à Rwanda wana tozana plan to so monter pour naïe. Pour le moment. Alors, yango na lobi boyi. Mbosso kudia kwanga aza obligé ya koyebisa biso ba député o ba ko boma milimo peuple kuna na est. Vraiment wana penza peuple congolais est-ce que beaucoup ko bete la président lima boko te biska bo ali est-ce que biso sto qui t'a payé du peuple to ba Mbosso ke tanga po eta lobaki yango tour mais Félix alobeza makamba lokuta bo comprendre que était alobaki nde ba yebisa bato kuna na est batika ko boma bato yo kana yebiso vérité ezali boyi nyoso ba ko sala wana eza pona makambo etali maponami problème ezani tango président élu Martin Fayulu alobi na yeke alobi na bango ke non biso to ko sala partage ya ba réforme ndenge esengeli na seni wana tozaka na 13 postes bandeko bokatala ba pele bandeko langai o eza ya ko le kalanzela te bokozwa mona mboka mikolo mizali koya to kozwa epwani asembola makambo ayebisa peuple nanga konyokwama tolobaki tokozana en direct mena mikolo mizali koya tokolengela yango yango bokomona tokoboya ba pele ko bala malobala o matondo mwana mboka. Alors, na 13 postes wana et kabomaka na 3 parties. Na pouvoir bazwaka 6 postes. Na société civile bazwaka 3 postes. Na opposition bazwaka 4 postes. Kabila na Tshilombo bake koyokana. OK. Balobi non. Ceux qui totiki Martin Fayulu à sa l'opposition a ko gagner 4 postes wana et ko pesa point na 4 seni à partager. Kabila kaboli FCC biteni mibali. Parti moko atindi yango na inyosalité parti moko bake ko sala nango opposition na kata inyosalité wana côté à côté le kola Félix a kozwa 6 postes et kozala partagé par deux Kabila a kozwa 3 postes Tshilombo a kozwa 3 postes tango bakoya na côté à opposition lelo Tshilombo bimisi officiellement Kabila opposant mama nangai et salama na mbokani mutu oya sala discours alobi je vais laisser l'histoire au monde atiki vraiment pouvoir na pete na kima nyonso masasité ko bundate nini te akokoma se poser contre nani parce que pouvoir ezala maboko ne enda nomaki yo pesi mutu pouvoir olobi que non c'est lui qui semblerait d'être président ozi bokozo pesi oko sala sous opposition po bunda bitumba nini. Et puis baza koyoka na bango malamu eza kope mama nanga na yebisio ke no Kabila na Tshilombo bayebani très bien balingi na 2023 basala magui o basaki na 2018 OK lelo yo Kabila bimisi déjà candidat na ye mwasi na ye maman oui je te dis la vérité maman Olive Lembe a commis candidate à FCC na 2023 qu'est-ce qui se passe Kabila ceux qui maman Olive a bimi présidente de la République akokombisi ezemiti akumbisi ezemi maman Olive azokota wale alobi non moi c'est comme na wale ngana kende ko jouer intérim ko jouer intérim lokola ye déjà asomi minduki makambo nyonso ba moko atelemeli moi mutu atelemela ye ezate to ni kopwana nyonso siko nini bilo bo sala ndeko langa tango boko kundola basekele boy siko biso bakongomani to pe bino babundela ye ko Kongo to kolengela nini to zela biloko wana eya tango kokoma bitumbe makasi to pe segele to sala table rase la ngonga oyo ke bato wala bakende biso to tikala po ete to lia biloko la biso la kimia nini boko bongisa babundela ye ko Kongo matondo mwana mboka biso minito yo lokola to komi ko imposer bango makambo nyonso ba ko sala nous avons compris que ba komi dans la faiblesse c'est ça alors
etikali sikoyo ya kosala une fois action to kosala mbaloyo et que ça sou que non to requilité OK et ça sou te de changer non action to préparer à tout royo et ça une fois action donc un coup de sifflet mbaramoko yango to lobi tozo ki na bango na système ya fourmi un coup une flamme tozo ki bango na système ya fourmi tozo lia na CC to ko malikolo bemba te po bemba ki fourmi bemba to ko zo été bemba to ko zo été comment te la bita boko baba fourmi wana ya bemba te ko ya baba baba fourmi bon ape bokani c'est moi moké te bemba azaki na makolo na biso et loko na ko azali kaka po bango balobi bilo boza banani po la kolongola bango bazali kaka tozo zela les 10 tozo zela les 10 na fadel lokola za na kati ya lamuka aya présent le 10 azotika ngwende ya lamuka akopesa molinga mina mozito tokota la bemba sur les de lamuka aya pe aya ko participer na réunion wana bele balobi ke président tangazoka pe yengwende asala ka penza eloko te moi moki ata formozito ndani ngisaki pourquoi président soka zungwende la ye alobaka président attaque coordonnateur et pesaka ye posaki président eli attaque coordonnateur asaka pe ba action te ya lamuka eza pourquoi lelo soki omoni Kagame lengi lelo soki omoni Kagame bimisi maloba c'est parce que Martin Fayulu avait parlé alobaki attaque président non attaque coordonnateur alobaki attend que yeso ki nde azana il incarne tous les valeurs toutes les responsabilités le président Eli soki alobi akoloba attaque autorité morale à la muka akoloba attaque président de la République akoloba attaque commandant du peuple c'est que quand il parle azozwa biloko wana nyonso azo considérer ngo lokola ndenga zawana après abimisi maloba wana Kagame bangi président Eli Kagame jusqu'au moment je te parle Kagame azo banga président Eli Martin Fayulu azo bomba congolais oui azo bomba congolais comment parce que mutu oyo azana pouvoir lelo azasiko en relation na yi lelo Félix Alungwe akei ko sala pont oyo relire Rwanda na RDC pont ya 30 mètres mama ba Rwanda ba ko uta Rwanda ako sala musala na Congo alambi madesu na Rwanda pilipili akoluka na Congo et puis ce que comme na kati ya Bukavu parmi des comptoirs les na kati ya Bukavu wana eza ba congolais te eza ba comptoir ba Rwandais moto asali wana bongo na eza nani Félix Tshisekedi c'est ko bokundole oyo lobili kambo ya forêt équatoriale bande ko nangai eza sekele makasi biloko Félix asakinga baki Félix amaki minéré akindaki na mwana na ye ko comme ça ministre de comme ça baki nangai sala malango mais est-ce que photos baka simbisi ya mabe ndeko nanga likambo ya forêt betela na ngo c'était est-ce que Félix a ko comprendre bande ko IDPS bateka forêt papa langai wala za iloko nini susu oui Félix akendaki normalement akendaki po ateka forêt équatoriale alobi budget za na kati ya mboka te oyebi era te fleuve Congo mbongo wana ba bloquer ngo na banque mondiale mbongo wana ba bloquer ngo na banque mondiale po alie mbongo ya coronavirus ma sans plaignant lelo batu nyonso bakanga na procès à jour baza libéré Kamere aza libanda oh di mama nanga na yebiso ke lelo yo Kamere aza libanda ngamu na yebiso yo lelo Kamere aza libanda yo kana bisa yo Kamere abimi ndenge nini bapesi montant ya mbongo ebimaki ya 100 jours balobi mbongo ezaki 487 millions de dollars pour na procès à 100 jours Kamere a détourné 57 millions soit 10 ans le 430 millions de dollars parce que dans ce temps-là le gouvernement était dirigé par le chef de l'État soit 10 ans toutes les institutions étaient gérées par lui alors ce qui mbongo wana yibami qui a volé ça pona nini bazalaka soki mwana muke ayibi babenge muyibi mais soki mokonzi abi ayibi bazo sala détournement non soki muto ayibi bolo bake non ayibi c'est que mbongo la pe to lo bake mbongo wana les 430 000 dollars wana muto ali yango Félix Tshisekedi Chilombo Antoine donc aza parmi na leka kiawa ba détourneur na leka kiawa na bisaki que Félix na za congolais te omoni lelo ndenga bimisi nationalité na ye 5 nationalités une personne bon 5 nationalités une personne soi-disant aza Katangais soi-disant aza nani Kasayen soi-disant aza Angolais côté musu aza Rwandais finalement tokondima wapi tokondima na yebisa bino ke moi c'est ko bota na âge 11 ans te bato bachaki tembe bomoni yango lelo yango tolobi boye ateki fleuve Congo ekei Banque mondiale a bloqué mbongo wana. C'est que yango eso causer problème siko ya mai. Yango eso causer. Mais est-ce que c'est que déjà tous les projets mbongo déjà balia
mbongo Banque mondiale akangi yango alobi la RDC azana nyongo makasi. Alors bango bako bimisa mbongo bongo te fo RDC afutana nyongo ya mai. Mai ezade akokende. Pour le moment bazo canaliser yango déjà et bien Égypte qui ne Tchad. Bande ko balandi vraiment mona mboka zala maloba na ye kasi bino pe bozali komona ete mboka ndenge ezali kokende Tchad ala kaka biso alobi na makasi to na peta kozwa mai na biso. Mais c'est quoi zo mai na peta na makasi te. Tchad biso tolaki yo ete mai wana ekokomi pana otende kolanga parce que mai wana ezali ya Félix ali mai ya bakongole biso moko toko souffrir mai ya malongi ya lite mai ya komele ya lite banzeli ezali ya kobukala tokomi kokoma na biso pena na suka ya likambo pamba te na batela ye po ete ngonga esengeli azonga kala tango malamu soka azonga na mwa molili boyebi ete ba transport za pasi banzeli ezali ya kobukala et puis basi bayebi place ya zali kolala ndeko langa itu kele na suka pola ko protéger pe moko ba sekele musuto bomba mais siko nini ya moto ya toko kokanga tozo qui est l'élection 2023 oh tout ça na kati occupation Kabila zoya makasi ndenge moko lobi awa Félix to benga na ye bongo to yebala ko zonga biso moko to sala maponami ya malamu oh to chape bokonzela biso ya bien au peuple alingi asa la biso musala to tika kaka to kende na makambo tozo kende nge mboka ya pela kati ya mobulubo matondo mama na ngai eloko na koloba na bandeko ba ko retenir ya liboso na lobby Félix prépare les élections pour 2023 mais nous ne préparons pas les élections pour 2023 amen. Biso tozo préparer to lobby avant fait année oyo. Félix doit quitter la RDC. Merci beaucoup. Ça qu'il plaît qu'il neige. Nous l'obligeons à quitter Mboka oyo et puis Félix a démissionné. Oui parce qu'on s'appelle il va démissionner muto ko tuna ya ko sati. Compte tenu ya ba pression na biso. Yango na biso que avoir une personne à terminer président de la République soit disant abambe mabanga. Maman na comment qui na sukati c'est au comme na suka ko comme na suka la bato bazomeli vraiment na comme na suka na bambi ya mabanga na cortège na ba JR na banani bazui mabanga la ba char bongo pourquoi ngai ata mona char wana charge sala ngai lokote c'est mboka na guerre yo la président tambola ba char ozo banga ni si tu vraiment tu travailles confortablement il a paix ya mi balé na koloba na bandeko nyoso bakolanda biso ke non bandeko awa pour le moment pouvoir ekomisi yo elengi OK masiko harmonie ya combat et bimi et monani na sengi na bino bosala bopikiriki bosunga bofongwama tozo bunda et puis je vous dis que avant année aussi là bino nyonso babozaka na posa ya kozonga awa bokozonga mais likambo ko ndeko ngai to succès la place là ya koloba bozonga balobaki eloko moko na bandeko ya o bazoyela biso pela sango ya Mfumu Kimbangu po ete to telema biso parce que yenda zali moto batindela ki biso ya moindo pona koya kobikisa baindo nyoso excuse bandeko pe pona koya kolongola biso na bombu santa ya Mfumu Kimbangu mais balobi président Eli aza kolinga ko ya babato wana te directement je m'adresse à notre président moi j'avais trouvé ça normal parce que président lobaki était akoki ko sangisa teto abungisa foi religieuse na été on les a réponse ki to ko la tata mokonzi mais est-ce que ko boya ka ko yamba bango quelque part pe ko za mabete place pe libération ko ya matondo mwana mboka Mfumu Kimbangu akufa oyebi yango malobetikala lelo bato oyo ba ko sala maloba Mfumu Kimbangu baza ba Kimbangu te baza ba serviteur OK yango na tuni boye est-ce que Mfumu Kimbangu akopesa des promesses ou bien des prophéties moko na des personnes cela veut dire je n'en disconviens pas cela veut dire boye Mfumu Kimbangu akopesa prophétie pour na Martin Fayulu te apesa pe pas Félix assez gaza pour se tromper OK ce qui Mfumu Kimbangu azana posa ko pesa message to prophétie akopesa na mutu moko et puis moi je sais que Mfumu Kimbangu alobaka déjà bien avant pour na Martin Fayulu que au Congo il y aura un candidat oya salana na politique te oya salana na gouvernement te oya yibana mbongo ya Congo te ya l'état te yene mutu akoya ko couvrir ba vérité ebele na kati ya Congo pe le lotomoni yango c'est Martin Fayulu ce qui présent Eli à répondre bango bongo c'est parce que bamoni ke batu ya ndeko na biso ya Kimbangu bakomi kozwa kanyaka epande ko Chilombo au mona ki mukolo eleka kitango basaki ba manifestation soko tamu na babalabala ko mona bache image effigie ya Mfumu Kimbangu na Tshisekedi na Mopanzi na tuni bango na lobi non qu'est-ce que nous bénéficions qu'est-ce que nous profitons par rapport à Chilombo vraiment muto ya yeko boma mboka lelo peuple akolela bande kwa ide pesa bango na ba kolela mikolo nyonso yo okebamba ye na mutu lokola Kimbangu maman tu trouves ça que non ils a quand même un peu louche yango mokonzi ya mboka na bwanya na ye na mayele na ye alobaki na ko bebi sa crédibilité ya crainteté na ngati si je crois à Kimbangu etika na mutema nanga si je crois à Kimbangu
etikala na combat na ngandiki nazo bunda mais verbalement boye moyen à répondre bino ezate yango a répondre ki bango bongo pe bazongaki. Merci bandeko na banzi peza boyambi ezaka ndenga la lobaki po ebele bolobaki ete ngala za ko moto ya président Eli nazala ka moto ya président Eli te la li mona Congo mo bundela ye ko Congo mais na tambola kala président Eli parce que président Eli yende banomaki na spécifique a na lobi wuta ba président nyoso ba kota boy nyoso bali bobele ba oya koloka c'est oyo peuple atombola ki mongongo ko pole na se ya mvula ezali bongo président Eli Martin Fayulu Madidi place ozali nzambe abatela yo bosunga ye na malamu botika kozala nzenga ya président la maele mabe ya kolinga ko désorienté ye président Eli azali président ya Congo ali na porte na ye ya bofungwami pour la mona Congo nyoso wala la posa ya kokuta na ye kasi na lolenge ya mabete parce que il a l'esprit de Dieu esprit de mvuluzi eza ko sonde mona mboka maloba suka pour la boka bolimbela la maloba suka pona bandeko na ngai na kabaka toujours numéro na ngai o ezali plus 243 82 mais ozo bomba pete ke bato babia bako zo ngo pe babengi yo babenga na bango na kufa soko kufa parce que choix ezate plus 243 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 pour la meilleure audition plus 243 82 95 76 227 ezalinde nzela singana ngai ba o bakobenga nga bakozwa ngai vraiment maman océan combat oyo to kangango to bunda na ebio na ebi maman oza maman moko bunda kama kasi oza combattant to leki mibali belé na mboko yo parce que je vois des hommes ba péré ba ko tika combat mais yo to bunda na yo to ko meneno ba sura ba gaz to ko zo ba fimbu na considérer kayo pe na ndima kayo ke non oza combattante tikete combat oza ko bunda na yo et pe sa fruit malamu po esunga mboka na biso Congo. Merci bana mboka nga ko senga la ngezali kaka na tali caméra na nga ya koloba la Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna na bozala Australie ndeko azala posa la belo apesi numéro yo kanga motema te yanga ndeko bosala nde bosalaka mote ya babindele na France ndeko nanga lulungu na beleli bozali baike mama Celestine mama Vava boali ebele mama Elisabeth ko ipumbanza bapambola yo tosunga ndeko la biso pamba te azwa mo esika mosusu esika obayebi eza malamu te tokimaka mokongo pe tokele kolia kanyaka ya so tomoni paseleki mais biso to lobito zaka ko bunde tumbala biso ya Congo pour la libération alors boza rappel à droit ko songa biso bilo bola passe ya solo mais basungule biso zaka bino na sukisi awana ndeko nga merci encore une fois vraiment na kondima appel au malgoza la passe merci na kabuya l'homme puissant voilà la cima et caméra on échange pas l'équipe qui gagne merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais merci la Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokondi Parabe Misobanga, merci la Junolo Soa, mon ami de tous les temps. Merci Nalik Makanaki, na Autriche Ratakate, merci la Désiré Botuna, na maman Elisabeth Botuna, pour amener Angola no bondi à botard de bonne et monsieur Kokome Labino, Mamour d'Angola, na Mokita, Florencia Matondomido, et pourquoi pas Aboule Padra, voilà Lobi Sepela qui boit Festa, Zambé Alola, Abatela, joyeux anniversaire, et merci l'assistance, il y a Thierry Chara. Oyo bongo a côté pour la protéger cordon la junior bomoni ba côté de la protection pour moyen akenda kay mo côté mayo batela azonga malamu que Dieu vous bénisse bosonga eza urgent notre coordonnateur ya Massina a un problème sérieux au bazolukaye alors te permettre de akende ba bomaye de Karina bomaka Rosimo Kendi. Quant à moi je vous dis bye.